Merci beaucoup à tous les fidèles de Congo et à Lobby TV. J'espère que tu as parlé du Parlement, parlé du peuple. Ici, quand tu as image, il y a monument, il y a Tiki qui sont papa Wemba, il y a créé une idéologie d'Alger, et puis il y a précipité, dans la vitesse, il y a TGV, il y a sauté, il y a venu au Yekenda Sango, et si quand mon local est Yekenda Sango, il y a Benin, le bazo, il y a Monango, avenue Kanaka, il y a Kalamine, il y a avenue Papa Wemba, vraiment icône. Alors on a parlé de bateau, lobby, c'est ma sapeur, pour nous regarder dans le ça va s'appeler rebelle pour on n'est pas na papa et na ba musicien ba za ba na papa mais to ça peut sur na moko oyo azo chance ya kozana papa ndeko nango na za na FPP na ba na poto no so bazo landa yo kombo nani la kombo na equipe ya moko ya bana na libota ya shungu mbadi ya tubara mujika omoni ndenge na boye biso nde to kufeli kongo mombe kufeli mais na kongo nde to boye zapi na bana o papa zaki na bango zaki na bana o papa zaki na bango bana ngo zaki nde biso zaki bana oyo zaki na papa ya kisa biso ndenge ya kusala ndenge ya kubana ndenge ya kutambo defenda Japon, defenda mouvement, defenda ba staff nyonso ya tubara mujika et puis na leka lokola pour la coordination ya tubara mujika. Alors il y a cette solution moi pour expliquer moi témoignage papa moi vivre et tel que star il y a monde il y a Afrique. Oui papa azaki star ya monene icône ya mboka oyo mais akina idéologie moko soit côté na palais akomi Chou Wemba du so kazo bima na porte akomi papa Wemba voilà biso to ba ki soit côté na palais to komi derrière to dike oh papa to koza suna politique star kwa banda okamwa so omone ka star akamwa mais yo za mwana wana palo okamwa ndeni okamwa ja ala pelane na abone papa so ke chi to kobetama ala beneza ki papa nde la hyper moko ngai na ba mission congolaise nyonso nde to la kana edi ndambu ndambe ba yedinga surtout ba leader mais ye azaki incomparable oso vanda naye o sentir que aza mission papa so tele na TV de so monier azobima mais so aza na palais azo se comporter lokola papa na bana na ye mais la mono linga qui est mis au check quand même loko au check na yé mobimba na mutu na yo reti matezo j'espère que vous so biso na mono linga qui est mobimba vraiment artiste na yo na linga qui est mobimba na mona qui lo na opesa te po gouvernement et le baki esu makambo en charge biso siko to ne lo opesa te na tali ke ba riba et mati ya ba catégorie nyonso na mona ngai fona sacrifier banderole na lokola ye aza icône et puis aza papa oyo abakiselanga implice na couloir papa zate metala lelo biso tozaka na bonheur pona nini papa si aloni pona biso atikeli biso zamba zamba ngo eyo zala mutu mzala makasi ya kosala bilanga na yo okuka mais zamba pena toza nango papa tikeli biso zamba munene atiki pe libota munene ndenge toza awa ebele bakobima lisusu na sima papa yema na groupe oyo bala moshika ko mouvement ko continuer lokola mama zali chapteau chazali mouvement ko continuer directeur BG azali vena biso senado azali mouvement ko continuer donc tokokende ti konzamba kolinga esika ko esika na suka na yo atuka ngai na kozwa yo pena mingi après matanga eleka to sisa kolela ozala makambo tele oluba to sola na yo moi songi mukio na to sola pele to sola
bato baza na poto balandi moi ouais na opesa bana poto mes condoléances au biso sofeli ba epsa biso gouverneur alba so apesa mes condoléances obi merci pareillement ya on a dit que biso nyonso na Paris na Londres na Bruxelles donc soki nous avons un mon local comportement toujours mangoko to eza biso pour propre biso to sala bilamba mabe biso to sala eza idéologie papa wemba me bana bayaka na mweza Christelle mananga obozo mona papa wemba ye afulia ngo mpepe et de l'avant donc mouvement oyo to papa oyo aza papa moko akobosa marate ko akufite azali tisiko nde tolo ba donc akosala pe akosalaka mais bana potelo na babino bo soutenir biso toujours botika mouvement te botika baya te papa ya oyo bazaki na papa kuna na Côte d'Ivoire baza pena eloko na nous bino to pesa biso pour les pouces na biso atoza wata to banotindika bangona puissance na bino kuna na force na bino lokola ka bato presse bazobunda mpona biso donc nzambe azongisa mingi mpa na bino merci ndeko nanga nazwa mpe artiste mo namoni wana $7 mokonzi ami ya Café Roux ami ya héritier Watanabe et puis artiste ya Bouillombe gauche président Mboni bien sûr papa c'est ça quoi papa il dit que ça là trop ça les trop nettier papa ont participé même quand la musique était papa participe à ça le film voilà oui les gouverneurs la vie est belle si la vie est belle et quand on a tous les lots dans le monde on sort à la donc ça il donne toujours il y a la musique hasard na théâtre hasard na cinéma film hasard donc c'est ça il y a beaucoup de volonté ça qui depuis mort parler de PPS de gloire pour cet appel à visiter mon local inaye apprendre et son à côté va principalement donc papa nzela kitoko akufi donc faut tomber télé maboko parce que akoina eloko bona maboko ko soda na guerre akoina ngo donc on mérité ba médaille ba mérite nzamba ya ba et à l'aise donc bana Paris Belgique Suède donc nayebi ke ba rifle la sédoise ba na ba souci ba golf kizola na Paris ba na souci nayebi ke ba tout pas na souci même en biso en équipe très pané ba tournage na biso ya théâtre ezate pour stopper ma nyonso donc on est là non papa après merci beaucoup ces dollars et nous allons continuer à l'image j'espère que tout le monde va la image alors donc il y a une transition que Hermax pour continuer pour tout ça check aujourd'hui que la temps monter la image pour Afrique monde entier parce que les gars artistes mende icône vraiment ya tika ba print ya makasi bref ane na bise bino lelo matanga ko la maselo ba œuvre so ça la œuvre mabe au monde là mais papa Wemba j'espère que tout le monde dans ce monde voir même la Facebook tout ce monde na ba Kenya a décorer ba bis elongi ya papa Wemba journal ya ba chinois ya papa Wemba donc ça j'espère que tout ça avenir kanda esika oyo molokai banda kwembo yoti kwembo yo papa wemba apesa kombo pe evanda donc j'espère que Solosina ne otika la Solosina j'espère que bazolela papa tout le monde est là bazolela papa informer ba lokola biso to précipitaki corps de Soya mais na éviter plein ya boye tant corps koya et ozala ndenge ni retima tesolo monde entier bazolela papa pour ça qui nous sala asa vraiment artiste azo mérité oyo zo sala ma oyo et surtout ngana za songi internet tout le monde organisation c'est bon au plus ce qui to boy et puis to boy ya solo ça va monter reti tout le monde organisation c'est bon depuis parler du peuple de Utaki et puis to komi awa tant comme à côté mabe to roloba ngo biso to za ba solution alors reti ma solo to kenega na point d'appliquer ça que je vais to kene to continuer ko la bino ba image ndenge cérémonie zo le ka ndenge bazolela artiste munene oyo atiki ba prendre télé et puis atiki ba chaîne FC idéologie ça la propre ça la bien pour aux agents alors et puis à ça monte cinéma à chaque fois j'ai gérer les émissions on va banda koloba soki bolingi bo fier na ba site autour na leka na loba ke film moko ya papa Mbasala ko gagner 1000 films nigériens na loba yango est-ce qu'il y a foutu un bon série wa pour les artistes
les lobes à ton solo quand on a mais Gérard le baba déjà avant. Pour artiste il faut d'abord et puis le robot au niveau papa m'a enseigné biso. Artiste il faut voir valeur na mboka na yo. Et ça te mboka li bana na sélection va valeur na bango. Peut-être pour monter dans sa na bango. Reti matezolo. Tozo continuer, tozo la bino ba image, il y a cérémonie na so le ba. Tozo le la papa. Reti matezolo check. To ya papa wemba na kimia. Donc talent to ya papa wemba bien sûr na kolela. Parce que zali pasi. Quand tu as papa wemba tiki biso tango ko kakite pona biso. Mais demande le col les intestins, le col les chemins, le col les angela, il motonioso et seneli aux anatans, oh yo, voilà la mokili, aux appenatans, oh yo, au botika mokili. Et voilà le lot, na âge, il y a 67 ans, papa wemba auti botika biso, mawa, pasi na motema, tozali kolela, répondre ngai, na kolela papa wemba. Calme de Bozoma Awa. Et quand tu tour dans le village local, par rapport à l'occasion, je pense que l'occasion de vivre un bon exercice. Il faut que tu aies un bon petit calamar. Quand tu as un responsable de mon sous peut-être de ma famille pour accompagner, mais vous avez dit qu'il y a un petit calamar, vous avez profité. Maintenant, mon sous va profiter à Mokuna. Alors, pour les amours, les accompagnés, la village monotale, et si d'abord le papa va amener du concentré, et si d'abord il est abandonné, et si d'abord il vit, après le voir, comme ça, la salagnon, c'est pas ça la vie. Voilà, il y a voilà, voilà, comme ça, on a le place où on a le président d'abord. Pas de zaïko, comme on a le président, on a cimenté, on a déjà la présence, il y a pas de Air Max, après, on va image après, on va
toyela nao na vitesse ya TGV nano tozosala nao masolo bato nyonso